bini ko lobaka kuna sena lokati bino ko za ebele olekinga mingi na mayele olekinga na bongo na mwana ke na ikotala oyo aussi bomoni nga balasi c'était na sebeli soki bomoni nga te na kozanga kosolo na tata wana mais na sebeli mpona komona bino le groupe oyo bino bobandaki ekende kosokonga mpe na vivre mingi na bagroupe na bavitualité bon papa wana yesi alobi bona yalaki mpe quelqu'un na kati ya bagroupe je suis de cela que soki nakoko pose question mpe tokoya na baline ya komebandisi yango natunaki esali mbula boni yango namoni tozala no bebe nanga mpe nakomi nanga bebe bozosali ina nenga mpe nabotami te toza bebe c'est ça mutu moko ayebi kokoma nkombo na ye aza te yango nga nalobiki nayebi ke oleki na mayele nga mpe naza bebe ozwi kokokisa o 10 ans damosinga mpe na nefu mpe nayebi kokoma nkombo yango lero omonake papa nde napesaki nku tokotaki nga mpe ntango mosusu bala nsima nokomi mayala azo parler en langue donc ngaka mingi bo comprendre wazoloba bobenganga mayala tata mayala mais Zakari babengaka nga tata ena komaki mwana matadi na bonkwe mubanda kwana oui quartier na yani kwa bonkwe eza ba Germain ya papa Miguel na amisa ni banda bula c'est ça Pele ko camarade nani ko bonena Pele oui je l'ai mis ça donc mwana bonkwe mais ya meza munu na bongo meza meku wange meza bange parce que mon cadre depuis 63 na matadi nous vanda kwa kumba nous vanda kwa de matadi alors yango wala ese mona ngai oyo nazokene na ndako limisa ngai wewe bonga koya a mwasi na ngai lobi papa kende otala oya ndenge nazokende o nyos na moni awo na ona komi na mwa papa tanga na kokende kuna na kozanga koyebisa ye kana na kwenda kumama nataka kioko kya mambo anakwenda lua katara kwa kuna tukile savo mambo mawe mama savo baba bokina kala bongina mbone kiese mwe meno kuna matandi eza yangai nga pena zonga ni sima lena koya na mozanga bona balika c'est ça oyo eza matoja na bino ningi vraiment donc boyoki kuluta lobby mulomba tuninanga donc nyora tuninanga diambu de koma kenda vobi donc yayi kanda nzevo mukuna tafuni luninanga donc dioko yenguba boy kidiambu donc enyona unange mbobo katelama ikala muna kikongo bo muna dingala kadiambu kabake mbobo donc nako expliquer kuna Bagembo. Eu vou passar diretamente para falarmos sobre as datas de samba e dezembro sobre a ocupação da sala. Oui, oui. Merci. Kolo ko bate la mano. Obana ko ya ko sala ka ko bonga kuluti. Oui, oui. Mano to ko sambe la mano donc. Eza libota. Então, como eu estava a dizer sobre o verão. Tozo kanisa. Donc pour na été, nós vamos sugerir date le 29 juin, ou bien le 27 juillet, ou bien le 31 irmão, août. aponta aí, hein? Le 29 juin, le 27 juillet. Donc on débat on s'y go, hein? Pendant que tu peux savoir. Pour na décembre. Pour na fête à été, réunion à été. Réunion à été. Ils ont réunion mais il y a fête massive.
Kona décembre. Donc si ça n'a pas ça. Après si 3 dates, tu débattre en haut. Après c'est comme date. Décembre, ça qui va date. Et ça suggestion. Suggestion dans décembre, le 8 décembre. Apporte, moi m'apporte ça. Le 8 décembre, le 15 décembre. Il y a ça, mais ça, le 29 juin, le 27 juillet, le 31 août. Et ça, en fait, il y a ça, mais tu débattre en haut. Après c'est la date, apporte la date qu'on a. On va débattre. Donc, tout ça, la moins un 20. Oh, ils ont au début, ils ont battu Bélé. Donc, ça, la moins façon. Tu vois, là, tu as tout le date. Tu n'as pas ça, tu as la date. Avant date, il faut que tu date, non papa manguka papa boyesima tata anora ki amena lera bazaki koloba malgré na papa na alobaki boye tout peut ça nous date enfin que événement na ko permettre ba nyonso basala na paix o ba yakate na biso o ba ka de groupe o réseau exister mais to combattre en on ba réunion nyonso o to banda boya o to fixer événement de là nil mais la date to prononçons déjà lelo. Oh, le coup là, on a raison de tout le monde, mais maman a dit campo, il est à l'heure qui a ouvert. N'a ce que. Bon, exactement, tu as fait date fête spéciale. Tu as un mariage. Bon, mariage que tu vas dire. Ça me plaît bien. C'est papa. Donc, on est une explication bouillée et puis c'est moi idée. C'est ça. Oui, cause à date, on a été au temps où nous sommes dimanche. Tu congo que les pauvres. Et qui congo tout le monde ça. Moko, le premier moko, comme tu m'as dit, l'umbani que. Nakazendinga kukongo ko emunatanga ye mona sialongoka Bon. Kalika kotweni fuisa ndinga edu soniko imukumavo enkana nzamvo ono kufuila tsono mona besiya fuila tsono bwana ndo seta ewa yenu ndinga enu ngo lwenda kiyuvide kindinga lusonika ndinga luna yawo eko sonika mona kisa Salvador Kikongo, emuna kindibu Kikongo, wende kuna zombo Kikongo, wende kuna mundu kituba Kikongo. Ekwetu vanga ile wapi? Indinga ile tufanye zidisa. Pasa za yavo eana ko. Ne Kongo. Info. Bomono ni ngandinga bejumpula kadi mambo mayanti baba yanti kidibaba. Bono soni ka komen soni kadi ukedi oko kadi wana mona wana bakula ngedi oko to makatule sa mangu kam fete mangu ka baba ka oboko mona wana povele sa bongu bam povele yani tata ndio yatikide mambo yani ka tomele kama de wonyo le molendo wani ko wani ngala ko tundi ba ko fete Boba. yani mvutu di kuna ko kutukile diamu Garden tiembemba kadi timuka fuma kaka ke bela wila sabo ngeta tangembuta mundu sabo kuvo ko mono ko kuvo no kanda tata kimena yani fetio ke lula yani wisi di mawa sabo mono be kinwa ngantungu kati wa uluka mpilande bo en sabo katunno no ko fetio Yonwa. kadi ka ba twisidi to longoka wa dunga mambo ka kamili baba